Papa Simon Kimba Mokiangani, Papa Simon Kimba Mokiangani, Papa Simon Kimba Mokiangani. Papa ya yambo tozongisi merci mingi. Pambate yo bateli biso poso mobimba. Okomisi biso na mokolo lelo ya dimanche ezali mokolo ya monene. O tokomataka na kati na ngomba ya bule na tina ya kokemisa na mokolo lelo. Yango papa biso bana na yo. Tomati na kati na ngomba na bule pona kobelela sekombo na yo. Ya mibale tozongisi merci mingi. Ndenge yo bateli biso okomisi biso na mokolo lelo. Kumisa mazwa lokumu. Papa ni na kosenga ona ngonga oyo ngala zangi koyeba. Papa na senga ka bolimbisi. Papa te nazali se mwasi ya mabe na se na tango. Na ngonga moke na kokanisa mabe na kolwa mabe na kolata mabe na kotala mabe. Ya malaka baba na be na se kombo na yo. Na sengi papa Simon Kimba bolimbisa ngamba na tukusango na sango. Papa na koloba ni pe na kosenga nini. Papa tokomi na ngonga oyo to siriko banda etelo na biso eglise. Papa tobeli yo papa Simon Kimba yaka e bandeli ya programme. Pe bosukisi ya programme leso papa tobeli yo ozala na biso elongo. Papa ni tokosenga wana ngongo yebite mingi pe na ngongo bazala banzela. Bazali koya pamba teba kuma nesiko kuma teba kwa kobela se kombo na yo. Ali mokolo ya monene le 6 juin. Papa opesi yango esika ya bana ya faki. Papa tokoloba nini? Lelo ezali likolo ezali ya kofongwama. Ba fenêtre ba porte. Papa banda 0 eyokaki libondeli ya mwana yo moko na moko. Oya sila ekosenga ona mokolo wa lelo. Yango toleli papa Simon Kimba Mokiangani. Papa salisa biso. Pamba te tozana ekimeli mosusu te. To abene bomba mose papa yonde ekimelo na biso. Yonde bomameli na biso. Pamba te ba problème na biso nyonso. Mikumba la biso nyonso papa tokopesa muka sepa ina papa Simon Kimba Mokiangani. Papa totie likia na maye nyonso oyo mwana yo asengi na mokolo mwa lelo. Papa totie likia papa yo kokokisela biso yango. Ya mwana papa tosengi kimia katikati na banjoto na biso. Milimo na biso, mabota na biso, kwa famila na biso, kwa foyer na biso, papa topesi epai na yo. We ngio papa salima, amu satani kozana kimia na bolingo na bino basato tata mwana peli mo santo kosenga matango nyonso. Amen. 34. To tukumisato na mine. Kino na 12e, 13e verset. Soki tumoni tukutanga na kumbwa tata wana peli musa. Mokonzi Nzambe Kimba Mokiangani tata kotika bisote. Aranonge mokili mobebi kufa yeli biso na mokili tata. Mbele pe baindo tozali sekolela ekimelo ezali te. Tata Kimbana yokela mokili mawa. Yonde bapesa kima kutamisa mokili oyo. Sosolisa mokili zamba moyeba yokezalizambe tata. Loba mkongo na yokweka mokili yokweka mosu wa kimya. Tata Kimbana yokela mokili mawa. Tata loba loba mkongo na yokweke mokili mobimba mosu wa kimya. Tata Kimbana yokela mokili mawa. Mokili oyo mobebi ekolo batela mokili esuwa kimia. Mokili oyo mobebi ekolo batela mokili esuwa kimia. Mokili oyo mobebi Tata Kibango, Bisakanya Sokilia Ezakite, Tala, Mokilo Bimba, Mo Baby, Tata Kibango, Bisakanya Sokilia Ezakite, Tala, Mokilo Bimba, Mo Baby.
nyonso kimia ezali tala mokili mobimba mobeli tata kimbangu bisika nyonso kimia ezali tala mokili mobimba mobeli tata kimbangu bisika nyonso kimia ezali Bilero vitori bisola mokili tata kimbangu yoro bilidi nzambe tozaliseko kufa lokola banyama Bilero vitori bisola mokili tata kimbangu yoro bilidi nzambe tozaliseko kufa lokola banyama Loba mongongona ya nzambe mabota masoma mokili mazuwa kimya Loba Loba mongongona yo nzambe mabota masoma mokili mazuwa kimya Loba nzambe tata biso pelio biso pelio toleli nzambe pesa biso kimya tata biso pelio biso pelio toleli nzambe pesa biso kimya tata biso pelio biso toleli nzambe pesa biso kimya tata biso pelio mobeli tata kibangulu bisika nyonso kimia kimya Bilero bitori bisola mokili tata kimbangu yoro bilindi nzambe tozaliseko kufa lokola banyama Bilero bitori bisola mokili tata kimbangu yoro bilindi nzambe tozaliseko kufa lokola banyama Loba mongongona yo nzambe mabota masoma mokili mazuwa kimya Loba nzambe Loba mongongona yo nzambe mabota masoma mokili mazuwa kimya Loba nzambe tata biso topelio biso topelio toleli nzambe pesa biso kimya tata mokili mobeli toleli nzambe patela mokili biso kimya mobeli toleli nzambe pesa biso kimya tata mobeli toleli nzambe pesa biso kimya tata mokili mobeli Maladi etondi bipai biso tata kimbangu kyangani olobininya mipepe ya mabe bipai biso tata kimbangu kyangani olobininya kufa ereki bipai biso tata kimbangu kyangani olobininya mokili mobimba mobeli tata kimbangu bisika nyonso kimia tata mokili mobimba mobeli tata kimbangu bisika nyonso kimia Bilo angani
Convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance horaire. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tout vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tiens alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans le ciel qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit une iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois erré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Toleki, ma 2e tour, Yanze Bodem Toleki. Atelemi na bokonzi bwaye, akela mokili, akela likolo, pe biloko biso na lolenge na ye, akela
moto na lolenge na ye bendele na ye ekopepa obokakamba Yerusalemi bendele na ye ekopepa obokakamba Yerusalemi ozali nyonso kolanga mbangu yonde nzambe nakolanga mokote yonde makasi nanga ibukama na ye nzambe sikana yemba nasengo epelemi kembo epelemi yonde ozali nzambe nakobanga mokili mobimba mayele masuki bakomi kozonga epai na yo nzambe mokili mobimba mayele masuki bakomi kozonga epai na yo nzambe bamoni ya solo yonde ozali nzambe kimbangu kyangani yonde ozali nzambe kamba ekotonda solo kamba ekoninda na kimbangu nzambe oningisi mokili kamba ekotonda solo kamba ekoninda na kimbangu nzambe oningisi mokili ya solo yakukama belemi tezana koyemba nesengo aleluya yakukama belemi tezana koyemba nesengo aleluya yakukama belemi tezana koyemba nesengo mokili mobimba mayele masuki bakomi kozonga epai na yo nzambe mokili mobimba mayele masuki bakomi kozonga epai na yo nzambe bamoni ya solo yonde ozali nzambe
mokili ya solo ya lingomani belemi toyenzana ngoyemba na esengo aleluya ya lingomani belemi toyenzana ngoyemba na esengo aleluya ya lingomani belemi toyenzana ngoyemba na esengo mayele ya satana solo esuki bomengo ya satana solo nzambe esuki mayele ya satana solo esuki bomengo ya satana solo nzambe esuki mibuka manayo eningisi mokili kimbangu kyangani yonde ozali nzambe satana akende na ye nzambe satana solo akende na ye satana akende na ye nzambe satana solo akende na ye satana akende na ye satana solo akende na ye satana akende na ye soleli na yo sepelisa biso satana akende na ye soleli na yo sepelisa biso satana akende na ye soleli na yo sepelisa biso lelo yo mwana wanga onimbeli molimbo mosatu yakani okotana lingomba kasi tosami bekomyakolo yakani okotana lingomba kasi tosami bekomyakolo lingombo yo ya kinya ya elakabe yakani okotana lingomba kasi tosami bekomyakolo yakani okotana lingomba kasi tosami bekomyakolo.
Nafaki, Gel Moko, Aleka Nafaki. Na jeteki, Tobengi Mama Maya. Na Bambuta, Ndé Tozui Papa Pasteur. Yankenda uwa Tata, moi on appelle Tata Molimo Santo. Papa Simon Kimbankiangani, Papa Simon Kimbankiangani, Papa Simon Kimbankiangani, Papa. Toton de bouton du côté de mon examen de Papa, il y a un bouton senga papa, oui, mécanisme mité manabiso. Il y a un papa, ticket au pétolanga. Pour être liboso, natanga kumbono papa, na kokisamité, kokisanga, na mwapi na boulimo. Nous en mettons tant pour le Célie mon centre. 6 juin 21, 6 juin 2021. Papa 100 ans. Ninto Senga, Ninto Bezanga Papa. Et dit qu'un Ali, Dengue ange, ayaka pour libérer papa, libérer M. Benamika na Satan. Papa total sur mon qualité, Maïmazo le Kanakacha mon papa, Yo Yebi. 14-18 papa, guerre wana papa, Yango en 2021 génération papa, toujours que na montina soka papa yo catholique en qui a été marqué pour mon papa. État na biso bana na yo. Continuité à centenaire papa Ningoloba qui a mon centenaire 2021 et 2022. Et on a papa malade dans la carte qui va passer dans la carte qui na biso papa qui a été au bon ça. Papa yo le tout en lingombo papa. Ce qui est na mukili papa, ce qui n'est pas papa malade au papa mi sala mingi kufi. Bana no mingi bazo salate, mingi mikande zate, mabala mabota makamene papa, mais tout en Jérusalem. Le baillon nous a mis pour y arrêter le qui te côté kabitama papa mais avant tout comme on étape on a papa mingi dans la bossa na ningo papa font la biso bana na papa pesa tous les ans papa peut tout ça on ça oui lingio papa ticket ko kisamana le lomo ko munela le 6 juin na comme on tata mon amoli mon santo ko sema et sumana davidi o fekenda mono papa yo bateli biso semaine mobimba kutu mobimba omonisi biso ntongo asika papa yo kimabondeli na biso ya mokolo ya lelo likolo ezala kofungwama mpona biso bana na yo tosenga na yo nzambe oyoki libondeli ya bana na yo banda tokomaki esika oyo papa nzambe na biso toloba nini tosenga nini tosengi bolimbisi na nyonso ya bokesani tosali uta semaine mobimba tina mokolo ya lelo nzambe limbisa biso po ete koyoka libondeli na biso papa lelo mokolo ya monene le 6 juin biso bana na yo toye kokumisa yo koyembela yo kosalela yo papa mabondeli na biso papa tikani kopesa biso eyano ya solo mungu na telemi alingi abungisa bilembo na biso bana na yo papa me nzambe oyo opesi moko te akobungisa yango oyo ozali nzambe oyo aliki na nguya azali te tata molimo santo
olobi na biso totelema kaka na mabondeli surtout ya bangonga kozangisaka te nzambe na biso yo nde ebakeli na biso tosengi obomba biso na ebombelo ya kimia mpo mapamboli opesaki biso bana na yo le 6 avril papa tokoka kosalela yango yo kaka tokofongolela biso papa tozokozela ngonga yo olobi na biso bisengo si ebelemi mokili mobimba bakoya koluka yo nzambe kuna na nkamba ya Yerusalemi tozokomona yango papa fongolela biso bana osalela biso ya kokesani na biso na ndenge tososoli yo papa toye liboso na yo oyo bongisi mpona bana na yo na mokili mobimba na nkamba ya Yerusalemi esengo monene ezali kuna tikande na paroisse na biso ya Abraham nini papa opekisela biso yango kimia na yo tokosengaka na banzoto mpe na milimo na biso kimia na lingomba na yo molimo santu kimia na tous les 3 Congo RDC Angola Brazzaville yango soki ezwi kimia totambola na mokili mbima na 5 continent Afrique Europe Amerique Asie mpe Océanie papa lubango na opelisa bendele na yo kote mokili kokozwa kimia kokimia mokili mobimba so toyebi ezali pai na yo papa tolakisa mokili te pasi ezingi mokili mobimba etika esika te ata biso bana na wana na Europe partout papa ya solo crise pasi eleki mais biso ekimeli na biso ezali pai na yo elikia na biso ezali pai na yo olobi yo atia elikia pai na yo akoyebisa masoni te papa tosengi na yo papa na ngonga oyo ofongola biso bana na yo tala mpe bana na yo oyo baza na bopito na bapasi ya ndenge na ndenge maladi okumeli ta molai mais ekimelo eza kaka pai na yo kaka moto kosilisa pasi yango mokili mokolo oyo okoloba pasi oyo esili ekosila na maladi okumeli ta molai biso elikia na biso ezali pai na yo kimia na yo tokosengaka na mabota na biso na bafoye na biso na bafamille na biso na baoyo mpe bayebi yo te papa bakokososola kombo na yo oyo ozali nzambe mosu azali te se likolo epesa mine na yo bengama na yo nzambe biso tobengaka bana na yo programe nyonso tikingaka mpo batumisaku ya kule tata mwana te tata molimo santo osengelaka maso emvuluzi kwange twizigi dowiza watuvuluza emvuluzi kwange twizigi dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi maonsongenyezeyemo ngiuvuyoyo kumfungila yo makasiko enza mpanga kwanayena Umasei mwana vela tata nzambi kuzulu fumo Yesu Kristo ngumzanza tata simo kibango tata mwana vela eno tata malongo tata simo kibango ngani tuvutuke matono mtubakisi bafubeki mukuza salisina mkumboni zambeto mulongo na kiaki katofuana ko tuzido mandoki masumo beto tusukula utubelesa bayiki bena luzulu kusalila bakala yetu bamosi katika bandendele kokani mtu kazina mafipi beto kutamono ka bontu twavienga kansi twazala kwa maladi mamwanda kadiki tuzingla munsi ya masumu katuna twavela ko bandosi yako zamukenda zambe wala kazi tulombe watenteka kwa nsambu kwa betu babonso yebena muzio pito betayela muzinzo bena mfulu yebeto mosi pasibo watusukula tufuanisa mkitilu kyaku ututomese nitu pasibo twakusalila kalingeyo wavanga muntu kwa mfanga maladi go matonto nyumba beni satana zanga kenda nzamba wala kasi utusonga kenda zako kututangira mbigo kali tozalaka kupiwa masumu kansi ndevu tulomvanga nzambe to kututangira mbigo tusonga kenda zako kali tulenda kuluzwa muna kenda zako kaka nzambe tutufuanisa tuvala zola kwa kutuzidi bafumiki mutomba kimfumukia masumu utuvana kyo pasivo twakusalila twayalenza imuna lutumulwaku itokulanda kunima nzambe ngenda nzamba wala kasi tuvana kikesa pasipo tosunda mengi satana tuvana umbaku tuvana ngangu tuvana zai pasipo tatona makinza mkia kusalila pasipo tokala twavela kuzingu wetu mwanda kwa vela wakwanda mukati kwa yetu nzambe to tufuanisa munakendeza kuzora kwaku tangila mambiko mkumbase imwana vela amen komi na ngonga oyo tubengi bapapa sielo na bamama sielo baleka liboso mpona seremoni na biso ya makabu.
yawe nzambe na biso zwa lokumu papa Simoki Mbangu Kiangani nzambe tokoloba nini na ngonga oyo papa na ngonga oyo omoni basali na yo batamboli na kati elanga na yo po ete bakokozwa mbongo oyo yango nde tongaka lingomba na yo mpe esalaka misala mbongo yango oyo ekuti na bisika ya ndenge na ndenge kasi yo nzambe na biso tobeleli yo na mokolo ya lelo papa tia loboko na yo opambola yango kanisa bandeko nyonso batie liboko na bango batia na kati ya sali oyo pambola banzoto na bango pambola misala na bango pesa bango mpe kimia mpe oyo ema ezangi bango okokisila bango bayepe bakoki kotia liboko na oyo na kati ya sali oyo te papa kanisila bango papa po ete mikolo ekoyaka kokotia liboko na lisusu na kati ya sali oyo pesa bango mayezangi bango pesa bango nguya na yo papa pesa bango mpe moyen mpe na sante po ete mikolo ekoyaka kokotia liboko oyo totonga lingomba na yo ya molimo mosantu kimia na yo nzambe na biso tosengaki tobelelaki tobandi na programe na biso mema biso mpe kino na suka na kombo ya tata mwana mpe mosantu amen. Komba tata mwana mpe mosantu tokomi na ngonga oyo toyaka na esika oyo na ntina mosusu te na ntina ya koyoka likambo ya tata nzambe mpe tokomi na ntango yango na baye oyo bayaki nsima totangaki na mikanda na biso mibale totangaki na Psaume de David tozwaki chapitre 34 tobandaki kotanga na verset 8 kino na 17 to so mpe bazwi ko bazwi occasion okokotanga mobimba nango eza psaume moko ya kitoko yango mokonzi ya bible apesaki biso totangaka ntango nyonso toleki na mokanda na biso ya mibale oyo totangaki na bomesani totangaka na Exode chapitre 20 mais lelo tozwi Deutéronome po ezali rappel tozwi Deutéronome chapitre 5 tobandaki na verset ya liboso kino na tuku mibale na moko nde na ngonga oyo tokozwa kaka mikanda mibale me nde tokotanga mwa mingi te pamba te ezali bahistoire tokozwa na Actes des Apôtres to misala ya batoma tokozwa ya liboso na chapitre 6 tokozwa na verset 7 tina 15 misala ya batoma bokapo ya motoba nzela sambo kino zomi na mitano soki toleki tokozala kaka na mokanda moko kaka wana tokokende na Acte 12 kaka misala ya batoma
Tokozwa chapitre 12, nde tokotanga verset ya liboso kino zomi na mibale. Soki tomoni tokobanda kotanga na kombo ya tata mwana mpe mosantu. Vers acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite de sa franchise, de celles des Cyréniens et de celles des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent: nous n'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils se mirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera le tir de Moïse que le Moïse nous a donné. Tous ceux qui siégèrent au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Toléki, dans le chapitre 12, car dans l'acte des apôtres. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville, qui s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une nourrice. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine
que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif entendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Tout bon. Nous n'avons pas d'attendre le pays innocent. Il y a une savait la mission de tomber de l'autre. Les deux animaux pour la monnaie, il y a qui tombe et les seigneurs. Quand si Nathan voit les gens qui passent, on va dire que Mouana n'a fait rien, les gens qui passent pour les là. Papa ne va pas quitter ceux qui ont été de Wab. Quand si nous avons dit que nous avons pose nous avons avec nous. Au monde de qui nous vient à yo, au monde de qui nous nène à yo, les années 50, les années 100 ans. Aujourd'hui, nous sommes au Canada le 6 juin. Pour que le Oyo va envahir Cité Sainte. Quand nous avons un abisso sur le Kumbu. Tu as dit qu'on a eu Kumbu, ça ne se connaît pas. Ma pamboli, si nous sommes les tu as dit qu'il y a un abisso. Nous avons dit que nous avons un peu de temps. Le dernier amour de l'Aïe, nous avons dit qu'on a dit qu'on a dit la danga inzamena ngai monokweza la ngai kasema ina kobimisa ewi de pa ya nzambi tata mona pe molimo sang nangai na bande ko ngai to yoka ngo to ko salela mo ko te ko la suka to ko pika to se pe na we longo na komba tata mona pe mo sang. Amen. Amen. Na komba tata mona pe mo sang ya solo bande ko ngai ndenge tokuti koloba to ndenge tokuti kobongela lelo ezali bokola mokili ezali le 6 juin ezali centenaire minene ya ngomba mpe bokola ngo epesameli na biso na faki bamusicien kasi tokozonga mwa nsima tokuti kotanga mikanda misato totangi na biso totangi na Deutéronome wana nde libeko mpe matei na biso tozonga na acte de Jacob kasi na biso eza na kokaka nzembo kasi nzembo yango ezali ya motuya soki ozwi yango otangi yango okomona monene ya nzembo oyo pambaki na ntango oyo toza kovivre ezali mpenza moment précis oyo esengeli ete biso oyo intervenir. Dans la version 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Namonga oyo, ange lui a quelqu'un nzambe, ange lui a quelqu'un nzambe, basali ko tambola kati na biso, basali ko tambola biso, kasi basali ko protéger ba nani pour tous les animaux, basali ko protéger ba oyo, basali ko banga quelqu'un nzambe. Mais si on quitte les sous la C, pour qu'on a aidé, et le a besoin d'aider, craignez l'Éternel, vous c'est saint, tout bande à tête d'Anzambé, bisous à paix toi ami. Est-ce que maintenant on va s'en passer au paix toi? Avant bande à tête d'Anzambé, il faut vous poser question de l'Anzambé. Est-ce que on va penser à ça au paix toi? Donc on a tête d'Anzambé. Azali kotambola maladi mpepo toza komona eza mpepo ekuteki kala bandeko na biso bavivaki en Égypte ntango Moïse akendeki kobimisa bana ya Israele mopepe wana tata nzambe amonisaki monene na ye ekwa ya Faraon bamatani teki te kotika bana ya Israele babima mokili ya Égypte kasi leo ya suka pete nzambe apesaki mpe ezalaki makasi mwana moko ya mokili ya Israele ya Egypte akokufa oyo ya liboso kasi likambo eyaki ndenge nini tata nzambe ayebisi Moïse kende solona na bayuda nyonso yebisa bango bazwa makile ya mwana meme botyaka porte na kotinga mopepe
Mon peuple on est axe la souka. Et mon peuple on est yaki. Mon peuple on est yaki à niwa. Ce que coach la porte na yo, moi ne m'ai besoin il faut kufa. Il y a un peu tout ça pour vivre les lots. Les lots présentent comme un bébé. Papa l'obéit aux la guerre. Aux la guerre nanana. Et c'est mon bébé. Cessez le fait. Macron l'obéit, papa l'obéit, cessez le fait. Macron l'obéit, tous la guerre. Guerre aux nanana. Cessez le fait nanana. Mon bébé a été tanzamé, il Cameroun qui moussika. On dit ange de l'éternel grand. Ange éternel à sa tromper. N'a pas de commune de Kolangaï. Pour quand ça mon peuple aussi, mon peuple ça sous ma casse. Ma bimini si biso, nyos pour être tous mon peuple en mot. Mais ngai na sala dans Paris, et donc comme ça nga. Tant vous balobi, ba déconfiner biso. Baba mokolo wana vendredi wana ezalaki somo. Baba retondi, baba za kopina, ba restaurant tondi. Et puis quand ta numéro. N'a pas mis pas ma personne na mamas. Basa pour lier ba ko sepela. Mais mokolo mpe ezalaki dimanche na kina ko samba na Saint-Denis. Na komi na paroisse, na moni ba moke, ba ko sa ko bang. Oh. Biso bato mukiri baso ko sepela baso ko lia parce que ba déconfiner bango biso oyo ange tata za baso ko ba aso ko ba na biso to so ko ba ko ke ko sambela mais on peut pas na natindia wo nana ko ba na yo mais on peut oyo tata za natindia wo yo kan se tu ma ça facile pour aller ni kambuya eza ou na Jacob sila. Et c'est bien que tu as passé à l'acte haut. Pour que nous avons besoin de choses de ce canalier. Ils sont dans votre tani. Car c'est quelqu'un ici de so. Et lui, préserver ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Nous n'aurons pas yo. Qui nous avons ma paix? Maman na yo le mona le kuta ne akunte koma ki mukili no c'est la Sodome et c'est la porte na biso mukili ya liboso porte na biso na Adam na Ève le kuta ne akunte koma ki bango sympa yena ki bango ba kitoko akosi mama Ève soko filim kuma oyo misu na bino kufungwama ekokoma lokola nzambe ekoko nzambe azokokosa bino lokuta mokili ekufi na lokuta na ntango oyo mpe ekomi te ekomi na lokuta yango ememi biso na mibeko totali mibeko zomi tozomona Deutéronome kasi soki otangi mokali ya Deutéronome ezali rappel pamba te Moïse asoki déjà mibeko totanga yango na Exode mais kasi ntango bakomi na mokili ya elaka oyo tata nzambe apesaki bango ifale basala rappel bana bafandi pamba te génération ekotaki na mokili ya elaka oyo bakotaki na canon ezalaki génération ya sika soki totali histoire meme ya kimbangisme papa Simon Kimbangu na veke okomona ete génération wana nyonso esesili mais tokoti sikoyo na centenaire sokotali toza génération ya sika so totuni ana sali nga na bibaki na 1921 temps papa Simon Kimbangu moto azali te même papa Simon Kimbangu kianga nzambe na biso azalaki na molimo papa te azali nzambe mais na bonzoto na ntango wana azalaki te na 21 sokotali génération wana nyonso esili mais bakope na ntango abana Israel ezalaki ndenge wana génération wana esili soki bakota na mokili ya elaka na mokili ya kala tata nzambe alobi na bango borapele bango mibeko
Il y a un autre temps d'Exode et il y a Deutéronome. Tout on a Deutéronome 5. Mais personne aussi dans ma casse. Comme on dit, ça correspond à l'histoire de l'Issou. Donc on soit verset mort. Donc on soit dans le verset Oyo. Que vous devez faire dans la Bissau. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ni comme Oyo, faux témoignage. Donc, quand on a des témoignages, il y a un monde qui m'a dit que nous Jésus. Et ça va comme il y a les faux témoignages. Et ça va comme il y a que nous Jésus, mon Nzambe, à cette miracle de Nyoso. Oyo, Nzambe négatif qui est. Pas maté, il faut que ça Nzambe. Car ça y est, c'est pas mon écrit. Temple Oyo, ça comme Jérusalem, temple Oyo. Ngai, Nakokomango. Nakokwesa Monier. Quand on va reconstruire encore, Nakokomango, dans 3 jours. Oh! Il va y avoir un temple. Oyo, je suis pas siècle, je suis siècle, je suis pas siècle. Yo, pour les gens, je dis que nous allons Nzambe. Pourquoi ce temple Oyo? On reconstruit encore dans 3 jours. Ayuka, maman a dit qu'on blasphémé. On reconstruit dans Nzambe. On s'en dit dans Nzambe. Il y a un moment qui parle de Jésus, la loi. Mais ma personne qui était, quand Jésus a dit qu'il y a un livre de Nzambe. Parce que souvent il dit, maman a dit qu'on a souni. Pas même maman songe, ma témoignage à putain. Pour être coloré ça pour mais ma personne qui était coloré ça ne pas dire sur beaucoup. Alors nous autres on a l'ordre. Ce que vous commis encore, dans 3 jours, n'a pas c'est quoi. Coloré ça me met qui sont résurrection. Bon c'est oui. Mais nous devons comprendre qu'à côté, on est dans le gouvernement. Mais quand on y est, on me met qui au sein, c'est-à-dire ce que nous avons confié. Dans 3 jours, après c'est quoi? Par moi, on a inscrit un temple à Jérusalem. Nous n'avons pas coupé tout ce qui n'a pas les faux témoignages. Témoignages à l'Okuta. Et ça, quand on a sauté. Et ça, même dans le combat. Quand on a groupe, on a sauté. Des faux témoignages. En montage. Maman Moko, tu es ici. Maman Moko, quand on a un mandé, et ça, na bino ba maman. Bota na un message au maman Rosa Pinde la cabino. Maman Moko, quand on a a dit que ça allait bien, tout ok. Papa Ben Guillé. A dit, maman, il faut tout bénir. Maman, on a dit, oh. Papa, on a tout bénir. Maman, il faut tout bénir. Maman, on a dit, à Kalisi, à mon vie, attends, on a bien. À ça, on a communauté, à ça, les communautés, à ça, tout le monde que jamais il y a eu tout bénir. Papa, a son fille. Aïe, ici, maman, au lieu de me coller, bato ezalaki na lisanga na kati ya lisanga wana ezalaki makambo ya kutu mais yo participaki na kutu te po ozali koki te mais koparticipaki likambo olobaki epuyaki bato nyonso mama wana akufa ti lelo azalaka ete boyo kosamba na ye mama wana asukiki abi oh ndenge kama kozali boye nde papa mama nakufa mpona boye donc napena na kati apalobi mama kotubela kati na biso toyebi mingi de faux témoignage tosalaka ngo mingi okomona moninga mosusu ayebi likambo te na makolo ntango po te me osali réunion po obundisa motu wana oke posali groupe tant que vous pensez comme vous, maman on appelle la attention.
boma mutu 1004 na biso boma na ba téléphone na masono na biso entre nous tout boma ba pépé ba ndeko sans les savoir les faux témoignages à l'écouter de ça dans ma casse surtout biso ba kimbangisi na montage on nous a dit que vous pouvez pourquoi boyer il faut monter une histoire surtout le pouvoir de Wéla. Sur le pouvoir, nous avons un montage miki. Pour aider à. Mais nous avons aider. Papa Nzamba, n'a papa André, parce que papa Ndoki. Yo avons Ndoki. Papa André, papa Nzamba, parce que Ndoki. Donc, papa Kingani, tata Kingani, parce que Ndoki. C'est quoi, pour vous dire les Kamoula pour tout. Yo avons Ndoki, yo avons innocent. Ce que par exemple, c'est la voix, il y a papa Félix. Papa Félix, ça s'est dédoquité. Mais voilà, il y a une Kakatia. Tant que papa Félix a lobby, il y a organisé à pouiller, puis ça, c'est tout pour tout. Allez, vous, mon pima, tu m'as dit, Azan a raison. Oh, que c'est faux. Tu nous dis la maison a beaucoup de travail qui piété. Et puis nous avons et continue à groupe. Tant que continue à groupe, et tiens mon boulot, on va nous soigner là-bas, mais innocent, mais il doit comment va tout ça les savoir. Pour avoir appuyé le mal, nous connaissons les amis bien. Qu'on Yesu, à Koufaki, Yamama Lubaka, la voix de peuple, c'est ça la voix de Dieu. Quand ça dit que tu vas gagner, mais suite il y a voix de peuple, biso, tout comme si yé kaka, Kolo Yesu ayeko bakaye, Hérode et Pilate, Azaleki gouverneur, il avait cette puissance là, cette force. Il y a été Kolo Yesu c'est innocent, mais Pilate a mis lundi peuple, il y a soulèvement peuple. Pilate a su Marie, faire un signe de faiblesse à son rôle Mambo. Nous devons aller dans le cabaret des abeilles. Sauf que ça, les gestes de moi, nous devons nous faire. Les cabaret des abeilles, ceux qui nous donnent la raison. Ceux qui ont la raison. Même vous avez eu un cabaret des abeilles. Il faut qu'on soutenir. Il faut qu'on défende. Même le groupe de Mali, ils ont mis en tête. Mais nous, il y a pour l'intérêt du combat. Pour l'intérêt, papa, c'est pour qu'il va au Canada. Et ça les dénouana. Il faut vous soutenir jusqu'à la fin. On dit, Lukuta, ce qu'on a dit, l'histoire, comme il y a centenaire. Et ça les même histoire. Même histoire. Papa, c'est pour qu'il manque le 6 avril. Tout le monde m'a comme il y a Salaki. À ça, le mirage comme ça, comme un carton. Ça me répondait les mots qui m'obiment. Et si elle n'a pas sa vie, et qui dit que ça, Mbandamou, Europe, la Belgique. Un simple catéchiste a été à Yogi Mumba Yesu, a été à Mouni Yesu, a été à Solomon Yesu, et nous avons besoin de Salema. Non, c'est pas possible. Allez, le Kouta va le Kota. Ma missionnaire va continuer à faire na Kabango, catholique protestant. Va continuer à faire Kabango, va mourir à tombe comme une vie. Commerce n'a pas pris naissé, va plutôt comme une vie. Va te malade nous ce que nous allons Kamba. Va bien, vous devez proposer l'économie na biso. To ko sala
soda lokuté koti na kati tokokosele makambo il faut tokanga ye tokoma ye yango tokomaki na mois de juin oyo toza kofete centenaire na biso le 5 juin Morel alongo na ntambo Georges Morel alongo na Banzangulu alobi ngai mpo nakende ntambo neti nekoyibale nini ezokoleka makambo nekoleka na ntambo azwi 24 soldats n'interprète koko babi bon biso il faut tokoma na nkamba toyeba makambo nini eza na nkamba simoni mbangu faut tokanga ye appuyé par les missionnaires catholiques protestants bacommerçants balobi il faut tokanga ye kaka il faut tokoma ye ntango ye bazwi nzela le 5 wana ezalaki un dimanche papa simoki mbangu mpe ye mpe molimo ezali namoni ete il faut tokende na mbanga tokende babongeli tokende mwana epetu te babaki bayesa koya ekozala litoko mingi te azwi mama mwilu azwi papa ale bango aprojete bango déjà na date akokoma bango na grotte ntango azongi alobi bon sikoyo il faut tokende mais atali na nsima amona papa kisolokela bon mais yo place natiki bandekolo kuna na date molimo parce que date nkamba eza mosika molimo limi bango bango na date abibi ngai natiki bandekolo kuna na mono mais yo olanda nini papa kisolokela alobi papa esika yo kokangama esika yo kokufela ngai mpe na kozala kuna papa alobi nkambo te babongami azwi bamama mibale azwi batata mibale omoni baki te place église ekalite ezali azwi papa ndali bien mpe azwi papa jean mokoko et de l'autre côté azwi mama mbonga na mama mikala bango oyo bakeli bana bakeli babondeli ntango babondeli bamona likolo efungwani baongelu tepila monene misiki ezokobeta likolo boye efungwani mpenza tepila makasi fongwani ezokobeta papa simon ale na bonzambe na ye bango nyonso baseretrouve na kati espasi wana ntango baseretrouve misiki ebeti defile ebeti ale ekolo yesu abimi nkembo na nkembo kolo yesu abendi papa simoki mbabake pembeni alobi ngai ntango na mesili sikoyo ezali reine na yo zwa fongola azwi fongola apesi papa simoki mbaba ale nkembo ntango basilisi bamona boyo baseretrouve kaka na kati ya mbala mais makambo mingi omoni na kati ya beko oyo yesu baboye mama mbonga terese tellement amonaki misiki wana epetaki tout ça esiki wana eleki makasi amonaki na likolo ayebisi papa simoki mbaba papa simoki mbaba kembo namoni bobien nakufa na nga vomia nakufa na nga parce que nkembo namoni misiko ebeti vomietu nakufa na nga papa simoki mbaba azwi acte omoni azwi acte ndenge mpe totangi na mokanda ya Pierre acte des apôtres Etienne nde towuti koloba Etienne azalaki moyekoli kolo yesu akufi ndenge tozokomona histoire yango ndenge mpe église primitive ezalaki ndenge mpe église kimbangisi ezali kolo yesu akufi communauté esalami ya sika bamoni
disciple akolo Yesu tomoni ke biso totikala kaka na molimo mais makambo etalani social kolia baveuve tout ça topona badiaka sika bayaki koponda le 7 diable quand le 7 diable wana bapondaki Étienne azalaki na kati yango totali na acte 6 Étienne azalaki na kati Étienne atonda basaki na nguya nzambe akosakana te azalaki homme puissant soki azokoteya azokosala bamiracle ndenge tokoki kotanga histoire ya papa Simon Mbango batifi babi mais biso tokanisi ke ne tobomaki kolo Yesu histoire esili ne Dieu lisusu akomi kosala oyo pamba te roi Hérode azalaki très puissant abomi liboso Jacques disciple ya kolo Yesu disciple matila liboso ezalaki Jacques et comme Étienne babi non ndenge tokoswela ye bamemi ye na décision baexemplaire otani ya Alexandre baoyo otaki na Sicile baoyo otaki Asie Mineure ale bato bayele baescrire baescrire bafarisien discussion na ye na Étienne atalisi bango histoire ndenge ebandaki ya mokili ndenge koko na bango Abraham amemisi bango ntango azokoloba boye bamoniki bango to bazalaki batu abi asoki tokosala ndenge nini moto aza mayele koleka biso soki tosala nini fo toboma ye kaka pamba te soki totiki ye na miracle aza kosala na puissance aza kosala tokoboma ye kaka ale basali nini base complote yango tolobi faux témoignage et faux témoignage continue alobi libeko Moïse kuta eza na ntina te temple oyo kuti bakokoma ngo aza na puissance okokoma temple oyo bafaux témoignage bakoti na kati ya bamemi Étienne na mvuma bamemi na Sahédrin lokolo bandeki nini Sahédrin ezalaki neti tribunal mais tribunal lokozo nini neti sénat ou bien nini mais ça c'est pas bien nini badéputé donc la ministre de l'Assemblée qui est ma classe tribunal nouveau fort parce que ma ligue va tout le monde amène ma vie awa ce qui est rote de tout venir awa pouf ce qui est là oui pouf glisser la banda tout vous pouvez y aller likambo ye tribunal bajuge bafandi na secret ale Étienne atelemi abandi sikoyo kotandola monene tata nzambe abandi kotandola puissance ya nkolo Yesu alalisi monene ya nkolo Yesu sikoyo bajuge bafandaki boye bakuta bafandi awa baza kotala Étienne sikoyo ntango kotala Étienne bamoni elongi Étienne ekomi neti ange exemple ngenga makasi sikoyo mpona témoigner ndenge wana baza kokoka te soki totémoigner ndenge wana bapepe bakokoma bango tu bakokoma bafana Étienne mo bakoma Yesu kotelema ale basala neti baignore me bamona ezoko ngenga alakisi bokoko ya Abraham atelisi histoire ya bana Israel alakisi bango ntina moma oyo bakomaki ya nkolo Yesu Mesiya suka nango bajuife Étienne babimisi na libanda bamonaki moyen kokata likambo wana te ale bafarisien nyonso banganga nzambe minene ale babandi kobamba Étienne mabanga ntango babandi kobamba Étienne mabanga bilamba Étienne alongolaki ekoyaki na se babanda koyotyango na makolo ya Paul oyo tobengi Saul ewana azalaki Saul atali Paul okomona ekomaki Paul Saul ewana abandaki kopersécuter l'église ya tata nzambe atali alobi mais Étienne kipi oyo baza kosala boye totangaki na eklase moko azalaki mayele koleka ngai mais ndenge nini bakomisi bakomi kolapide ye azongisi makanisi nsima alobi likambo oyo ezali ya solo
C'est à partir de Tamouana qu'on a se manifester dans Saou, dans Damas. Bandeko total, 2 tableaux, 3 tableaux pour présenter Bino. Pour présenter tableau et Etienne. N'est pas l'ambité, Natina le couteau, mensonge. Tu vas y pour commailler. Tu continues le deuxième tableau, na 12, na acte 12. Il y a Pierre, Babomi Jacques. Tant Babomi Jacques est roi de hier, à l'écoute ressentir, il m'a pour le ressusciter. Bakali Pierre. Pierre, Bakali Pierre. Bamini est dans la prison. Si vous posez un roi de Salakini, bâti mon a comme nassé, qui est au blasphémé. Parce que le judaïsme est un puissant. Bon, nous devons cesser pour être pas comme Pierre. Pierre n'a qu'à faire un tour à l'année, n'a qu'à faire un prison. Pas qu'à la chaîne dans ma peau. Pas qu'à la chaîne dans ma peau. Mais la prison, qui est prison, jamais vu. Et ça peut-être là, 4 phases pour comment n'a pas de sortie. Donc, sur la prison, on est que tape nuit. On était sur la porte nuit. On était sur la porte. Dans ça, on est dans la soda. La cascade de Poudou, ange. On nous a donné la puissance. Ange de l'éternel, comment? Ange de l'éternel, ça vous tente dans le moment à cause de la prison. À mon Pierre. Pierre, souvent, il y a un exemple de Ndoto. On a une division. On a une division. Ailleurs, c'est Pierre nous bandit. Ma chaîne de ce pays. Dans ma chaîne de pays, le Pierre, là, les enfants n'ont pas gâté. Ils ont senti une réalité. Ils ont monté dans la carte. Allez, quand vous avez mis les morceaux, vous avez sauté ma case, vous avez arrêté. La carte. Par contre, la deuxième nuit, va sauter déjà ma flèche. Oh, la carte. Il y a un moment qui va me donner. Pas que ça y est indiqué. Va communiquer la soupe à la porte. Porte, il faut m'arrêter. Impossible. On va dire, ça dit, porte, on va faire. Il faut m'arrêter jamais. Donc, les alliés sont négatives. Pierre, la première année, il y a un moment où on a la vision. À mon porte, il y a un mot. Porte, il faut m'arrêter. À Dini, à quel moment on à quoi tu vois à mes sentis pour les gens mais il y a la réalité, mais ça n'est pas là. À mes camarades, qu'on est dresse par Zalaki, ma bonne délit, n'a pas de mat, ma bonne délit. Pierre a venu du Bambo Boye, a sonné, moi je n'ai rien qui me donne. Oh, mais Pierre, à vous voyez, ça va être quoi? Donc, on va dire Pierre. Et c'est Gozalaki. Bakoumi, c'est qui t'a canzabé. Il y a un autre son qui devant le deuxième tableau. Au son le troisième tableau. Il y a Papa Simon Kimbaou. Papa Simon Kimbaou. Balongé na pan. Dans la longue, pour à comme il a le kengo. Dans la comme il a le kengo. Les Sikaolais de Papa Simon Kimbaou appellent ça comme il a le bosso. Na lutte na ndaku le maman bongo marque maman bongo terrestre maman bongo marque na lutte donc comme la lutte papa c'est moi qui m'a appelé c'est communion donc appelé c'est communion ouf communion du bosso na kanisa zalaki makemba otumba na mai mais li communion appelé c'est communion oya du bosso allez papa c'est moi qui m'a il can go all the effect on sérieux. Allez, papa c'est pour maman bon, donc on a la arme il tout tombe. Il faut donc que tu calme. Parce que tu es là combien de calme. Donc combien de temps quand tu es là va dire faut y aller. Quand on va comme la rond point que moi na ka na premier poste. Ma rond point ana. Ba moni
personnes. Batimisa, Batimeli Bango, on a 5. Batimisa, Batimeli Bango. Ah, on peut pas dire qu'il y a pas de temps mon Angela. Donc, comme mi parler parce que c'est assez. Papa, si vous demandez de ma dans l'escalier, on m'a dit l'escalier, ma m'a dans mon corps. Mi parler dans le succès. Allez, parce que vous êtes comme le gars dans le camp. Ambiance, le camp de Tony. Il y a pour ça qu'on a été. Le camp de Tony, il y a pour ça qu'on a été. Vous l'avez. Mais on a été dans le souterrain, parce que vous dites, vous dites, vous dites, Basakoya, Nanzela. Donc, vous avez un kamba plein. Moutou Bazaki na yé. Mi parle avec un gars qui n'a pas de Mbalou va un kamba. Ton monde est presque pas si vous demandez au sens. Na tombe na gauche. Allez, nous devons la continuer à faire des états safou. Nous devons la diminuer. Allez, papa, si vous dites donc, on a ma bonne guérie. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais t'alicier. Les Camerounais, il y a les 6. Ma t'alicier que. Ça dit au Cameroun. Papa, c'est moi qui m'en vous appelle d'ailleurs. Tellement, je vais tomber qui me maison de gauche à droite. À Mati, dans mon niveau. Le collant c'était. À Zuin Kao. À Tamsan, les 4 points. Baba là, tu vas dire, tu vas aller pour tout. On va aller là, on va aller de gauche à droite. Parce que tu compliques. Parce que tu as raison. Cassé, toujours il y a un bébé. Papa, c'est moi qui m'a baissé mon bébé. Baissé mon bébé. On a mis la banque. Il y a ça le bandeko. Les camarades qui voyaient à passe. Calamité va sauter au bima. Bah, oh, yo, bah, mon a été. Bah, il faut quitter. Bah, ben, n'a pas gagné na bango. Oh, bah, mon dit que bah, kokate, bah, ben, n'a pas gagné na bango. Oh, yo, nyo, ça peut se soutenir au bébé. Oh, yo, nyo, se doit être le awa. Donc, tu as ma casse, ma bonne délire. Mon Dieu, soit, maloba mabé, ton finga, ton bata, ton libanga, ton likamoko, et ça, il m'a dit. Bisous, nyo, tout ça, n'a qu'à ma bonne délire. Allez. Papa, c'est moi qui m'appelle si directif, voilà. Morin, Georges Morin, qui ne s'est pas allé. A comme arrêté dans le tamba, a commis. Parce que tu vas commis, tu vas déjà maillé. Parce que tu es là qui va te peindre dans la vie. Kasi, les Camerounais ne montent dans la vie. Maman, maman, nyonga. Azala qui a mon Congo, moi on a commandé qui t'a moulou. Bébé, moi on a pas dans le Congo, qui t'a moulou. Maman nyonga, azala qui a mon ami. T'as quoi ça qui vous pensez, t'as ton moko à mon dit oh, mais papa c'est vous qui m'ont salini. Nous avons la biso salini, à ce côté à biso, à ce côté à biso, à salini. Tata on a suivi, morceau à bricaler. A Bambi, na mutu a soldat. Papa, tu es tellement mort à commis. Allez, ce que va payer mon qui m'a sassi, et ça allait au Binisa Maï. Car c'est dans mon taton à Zui Banga, a Bambi, je suis soldat Zoki. Allez, dans mon Zui Mouki, dans la haie, dans mon bêta, ma sassi a sauvé Bambi au Bima. Allez, sassi. Moko ndero zwa mwana mama nyonga mu Congo mwana kufaki omoni makambeleka le 6 juin tangu soda ba wewe kwa kanga simo kimbangu ange azaki na nzete ya safu ange akimi aye apotoli soda munduki. Allez, azui papa si moi qui m'a mon livre de tout. Baka bokwea na mwanza kenga. Ozo momo. Papa si moi qui m'a sukora pa ko mona. C'est les hommes de la kama na musika. Sukora le kolo Yesu. Nini boye. Kolo Yesu abi Pamba ke ba tosite. Pesa ki ba mo beko. Mutu moko te asala mokulu.
Mais tata on a fait qu'il baba kaka a pétaki mwana akufaki nde okenge papa Simon Kimbangu na madansana deuxième mwana na kiwana mais bakangaki papa Ndandi tout ça bamikele bakangaki bango déjà omoni mais nzele mwana na kiteke ya kokende madansana nzela wana fête na biso 6 juin yango wana maman alikambo okende na moni le faux témoignage. Le faux témoignage sur le lien de communauté, papa, c'est la chose sur les sacrements des apôtres. Sur le lien de papa, c'est la chose comme un monnaie. Et comme un nègre, Nzambé, papa, le Bélégambo. Tout dit qu'à un montage. Tout dit qu'à le faux témoignage. Yo, mon île, quand on se confirmer. Ah, il y a solo. N'a pas de salaire wana. Ah, il y a solo, il y a salaire qui boy. Mais là, on condamne la CC, c'est le faux témoignage. Mais les lots, les Cambodgiens, Belges, catholiques, protestants, parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre les lots qui se sentent. Papa Simon Kimbangu, n'a pas eu mieux sur les Kanamukili, Azabini pour le Taï. Je te dis, je vous dis que cette semaine, le deuxième tour, aux alliés, ni Ponanga, Nzeboana, aux alliés, Nyoso, Ponanga, c'est un Nzeboana. Tout le monde se souvient. Mi va vous faire un peu de oro. Mi va salir Nyoso, que ça y est, au coma. Mais les noms, Simon Kimbangu, azali nini pona ngai tena nzemba jete kitolanda ngai ozali nyonso na ngambe bangu yone nzambe nakundaka elote yone makasi nanga nibukama na yo nzambe sikana yemba lese yepele singelo yepele Mibuka mayani ngomani beleliye etabletika ngaye masepele sengo alleluya mibuka mayani ngomani beleliye etabletika ngaye masepele sengo alleluya mibuka mayani ngomani beleliye etabletika ngaye masepele sengo mobimba mayele masuki bakomi kozonga epai na yo nzambe mokili mobimba mayele masuki bakomi kozonga epai na yo nzambe bamoni ya solo yonde ozali nzambe Kimbangu Kyangani yonde ozali nzambe kamba ekotonda solo kamba ekoningana Kimbangu nzambe oningisi mokili kamba ekotonda solo kamba ekoningana Kimbangu nzambe oningisi mokili ya solo onibukama beleliye Sengo
nakanisi conclusion na biso eza mpenza na nzembo ya Jiteki. Papa Simon Kimbangu amoni pasi, amoni pasi. Nakanisi bandeko ya Faki ntango bakoleka awa bakopesa biso historique ya ndenge ya Faki. Mais musique oyo ebetamaki le 5 juin oyo bapapa mama ngonga bamonaki, bapapa ndani bamonaki, bapapa mokoko bamonaki, yango oyo omoni musique papa yebisi bango mikolo ekoya bokomona yango boye na miso mpe bokosepela nango na solo yango omoni ete ntango Faki efungwami papa lobi ete ezali sekiri na ngai sikoyo tokisi 100 ans ndeko na ngai bakoko na biso bamonaki yango te baespekaki kutu batata na biso mpe bamonaki yango te me ngai na yo tomoni 100 ans tomoni mayese koleka na mokili tomoni mokili eningani mayela bato mokili esili tozwa vaccin te pamba ke vaccin eza rien parce que vaccin soki ozwi au bout de 6 mois ozwa kusheza sur vaccin mosusu me mopepese kaka yo ezokolia kaka makasi kende na Inde kende na Afrique du Sud kende na Brésil tala bato ndenge bakokufa passation du pouvoir papa lobi cessez le fait Macron lobi toza na guerre passation de pouvoir ya Jacob eza kokende na Esaü ya Esaü eza kokende na Jacob passation de pouvoir tala mokili ndenge ndani yo pesi papa Simon Kimbangu nini ngai papa nzambe na pesi papa Simon Kimbangu nini papa Simon Kimbangu alobi na biso ete misère pamboli bino nyonso bandeko na ngai toza kopamba mais sikoyo yo pambami opesi papa Simon Kimbangu nini elamba nini yo olati eza kostume apemenga na lati ke elamba no molimo olati na nini na koswana na kobunda na mateto ya lokuta na ekobo na lindoki etape tozokolonga bandeko mopepo to etape tokokende nzembo moko jejekel aza kobeta mikolo eza kolonga na biso ete balomba to balongi kaka balongi na centenaire donc bango moto balongi na centenaire bato ya bapambweni bato oyo bapetwami nzambe ayebisaka liboso avant sala likambo apesaka liboso banzembo tokoti biso nyonso na kazaka na biso tolobi eti centenaire eleki nga papa nzambe nakokaka nazongi kindoki naza kokontinue na koloka ngai papa nzambe alobele kobo nazongeli kaka lekobo ngai papa nzambe moto matata na lokuta naza kaka tilelo na matata na lokuta ngai papa nzambe na koyiba naza kaka na koyiba nzambe ajejeki ekimi elobi ete oyo balongi nde bango nde bakokota na centenaire ya sida. Est-ce que centenaire esili lelo le 6 juin tokokende le 12 octobre tokokota ti le 6 avril 2022 po ete toclôturer année du centenaire oza ndenge nini ndeko na nga mingi tokoti na biso na kazaka na biso ya kala tochange na biso te biso bakimbangi so tozalaka baévénement soki 2 jours osalima chauve-souris soki mpesa soki nini mwana malamu mais soki kaka eféleme esili tozongeli tozwa kobwakela bandeko bambaso tozwa kobwakela bato bambese tozwa koloba bana bato baprogrese te nyonso tu wana eza na kati na biso bakimbangiso mais kimbangisa sika oyo papa Simon Kimbangu aza koprépare biso mpo tokende na mokili ya sika oyo ya kimia mpo bake na mbanda sa nanga nazalaki témoin na 2023 na 2003 na mbanda sa nazalaki présent donc papa Simon Kimbangu alobi ete mikolo ekoya banzembo mawe ekosila mokolo yango ekozala na biso mikolo ekoya ekozala na biso kaka bisengo na biso
Mlibi. Ozaka kawa, nakata ya Kindoki. Ozaka kawa, nakata Lukuta. Ozali wapi? Nakata songi yako kabola batu. Ozali wapi ndeko na ngai? Ainsi que wana papa ya ngenda. Na soara batambu si tamba sisi, c'est moi nkamba. Wana biso kutoba, tozala jeune pasteur ya toba na faculté de Sinisi. Tamba sisi, c'est moi nkamba. Ayo ko sa soirée, ya batambu si na centre de la guerre. Oye permettait pas pasteur na tambu wana toba ko sa soirée. Ce que vous allez dire, pasteur, pour papa, tiens une beauté. Na soirée, on peut pas s'en mode jamais. Soit ma campus, c'est ça qui a dégueulé la soirée pendant que Sika. On était présents, on était là. Même à papa, c'est pas qui ligne. Avec calamité, nous qui avons changé. Protocole de la troisième, papa soulignant, protocole de la troisième république. Ce que vous allez dans ma kilé, dans ma boko, on ne compte jamais. Est-ce que troisième république a le droit de dire Bisous de Banaka, ça me coûte à Rolonga, tu sais bien d'abord, dès troisième république à mon limo. Tout ça là, la première république. Il n'y a pas Simon qui m'envoie le puta. Tu côté la deuxième république, il y a m'envoie la Misato. Tu côté la troisième république, il y a pas Simon qui m'envoie qui a gagné. Mon corps ici avec Milaka. Mais tu côté la monde de ndeko na nga soko zali na kila na maboko même osali nyonso ekozala passe à moins kotubela soko tubeli otiki ndeti abakoyekele bango mais oyo nyonso na matoi na ngai wana tozala bajeune pasteur toza soki na 22 ans na matoi na ngai papa lobi troisième république baoyo bakokota yango baoyo bazala maboko polele ndeko na ngai centenaire yango okokota troisième république ndenge nini tokokotela ngo ndenge nini papa lobi ngai sokozala ekoya tokangi bana bato ya nzete bakota te tokangi bana bato babala te banzete tokangi bato na samai totie bango na samai tozwi bato mosusu totie bango na mapata tozwi bato mosusu baesclave tokomisi bango esclave po basalelaka biso mbongo me ntango tokomi biloko wana nyonso tokosila bokokisa bilaka tozala esimo tobaotiangani biloko wana nyonso tokosila centenaire ya liboso afongoli biso nyonso tozali na toza kofungama soki yo moko oza kokangama atali yo ndeko soki yo moko ndio kozala kokangama zala mayele mutu na mayele na ye kamarade ofandi na ye ngamebi babasida te babasida pa yo ninga te yo moni kaka babasida omoni kaka papa nzambe yo yebi papa nzambe soki aza nani même si papa sida aza Moïse, même si papa sida aza Gaya, même si papa sida aza Lucifer, même si papa sida aza Boye, yo yebi ye keba mutu ofandi nde pembeni ntango oyeli mutu kotonga nkamba te kopesa nsinsani te kupe okutu ifalekaka ekufa boye ndeko na ngai kolinga te mabe likambo mabe kwenda kata mutu na yo sokolingi ndenge mwana ndeko nanga zwa mayele même oza na 1 euro oza na mbongo te na poche soki 1 euro oza nango mpona kotonga nkamba te pamba te ezali dernière volonté papa kuma mbanza na 2019 na nkamba papa kuma mbanza tobaki na biso midi bapaster alobi natike bino loko mosusu te peut-être que lobi lokozala te po tokela na nkamba po sisila na nkendelo bokosepela pasi nyonso eza na nse ya nzoto na yo na se ya nzoto na yo na kati nayebi te na nzoto na yo fukama tala biso na nkamba loba papa te ngenda yo olobaki nini olobaki na biso ni papa te ngenda na nzoto nanaki papa te ngenda endebo otiaki ngai papa te ngenda natala mwana na yo pasi maladi
mon collègue m'a pas mori. Papa, si vous dites, bon, tiens, là, il s'entraînait pour Kendaki. On va Kendaki le 6 avril. Tout ça, tu ne vas pas mourir de Koulanaï. Nous disons que ça y est. Ah, nous disons que ça y est. Ah, nous disons que ça y est. Tout ça, ah, tout ça, ne m'a pas mourir de ça, mais nous, nous faisons ça, il y a mon cœur. Tout le monde a un emballage de biseau. Tout le monde a un emballage de biseau. Tout ça, nous nous disons, mais malheureusement, nous sommes là. Est-ce que c'est là? Malheureusement, nous sommes là. Est-ce que c'est plus ça? Malheureusement, nous sommes là. Et puis, ça va être ma bakouté. Malheureusement, nous sommes là. Est-ce que nous avons ces pédales? Tout le monde a besoin de conscience. Tout si vous voyez, le combat de la Cameroun, le pays de nous sommes. Amen. Et alors, nous sommes sur la terre comme le ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonnez-nous, je pense qu'on nous pardonne si nous nous offensés. Ne nous aidez pas à la personne de délivrer du mal, car c'est la loi qui appartient de le ciel, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Versets 1 à 21. Concernant le texte de méditation, il est d'aller dans les actes des apôtres. Premièrement, dans le chapitre 6, versets 7 à 15, puis
Puis il est allé dans le chapitre 12, versets 1 à 12. Donc, je pense que nous avons tous entendu la prédication, que son message soit entré en nous et que cela puisse nous servir jusqu'au jour dernier afin que nous tous, nous soyons sauvés. Kamba Oye. Oye. Kamba Oye. Oye. Kamba Oye. Oye, oye, oye. Yense nyamba, jibunanga, katazami, fuisu, yekata mwana. Des cotisations. Concernant les cotisations, nous avons pour la taxe du juillet 2021 des titulaires de Papa Simon Kimbangu. Nous avons également le 13 juin notre rendez-vous à la paroisse. Il y aura un grand salle, donc préparons-nous en conséquence. Et enfin, nous avons les cotisations du transport. Donc à ce niveau-là, je pense que tout le monde connaît. Nous avons comment nous préparer. Papa Simon Kimbangu Kangeni. Nous passons donc au communiqué. Nous allons être rapide. Premièrement, donc, nous avons tous les vendredis de 10h à 15h. Nous avons les dépôts. Nous savons que ça va être très important spirituellement pour nous. Donc, soyons présents donc, vendredi. La liste également pour l'institution du catéchisme est ouverte. Nous pensons enfants, papa, maman, la liste est ouverte. Et enfin, nous avons la collecte pour l'OVHA. Notre maman est passée dimanche dernier, nous savons. Donc, tout ce qui est au niveau du thermomètre, du pulomètre, 1 euro, 10 euros, 50 euros, tout ce que vous avez en votre possession, qui puisse aider vos frères, vos sœurs, qui puisse aider les enfants, tout est traduit. Nous demandons à ce que vous puissiez manifester votre amour. Vu la problématique qui se passe à l'est du Congo, vraiment les médicaments sont vraiment nécessaires. C'est pour cela que si vous avez dans vos stocks chez vous les médicaments, c'est vraiment urgent que vous puissiez venir.
d'envoyer nos frères de PHK. Pareil pour les événements. Nous allons passer aux salutations. Nous demandons... Ah pardon, je suis allé trop vite. Au niveau des communiqués. Au niveau des communiqués, nous avons 4 communiqués. Nous avons un communiqué que j'ai oublié. Donc cela provient du révérend pasteur Tanzanie Félix. Et cela s'adresse aux ressortissants des cataractes. Je vous lis donc cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons à tous les ressortissants des cataractes de se retrouver autour du révérend Félix Tanzanie pour une suite à donner au communiqué du révérend Fabrice, provenant de Suisse, afin d'apporter, sous la sollicitation particulière du chef spirituel, Papa Simon, notre participation de 20 €. Il s'agit donc d'un appel de fonds d'urgence. Paix et grâce en Papa Simon Tanzanie, révérend Félix Tanzanie, le 6 juin 2021. Donc, nous pouvons donc passer aux salutations. Nous demandons à Faki de bien vouloir se Nous avons au sein de notre paroisse le retour de grandeur de Papa Célo Lusikila, qui est revenu parmi nous. Il a eu la force de venir prier avec nous. C'est pourquoi nous lui demandons de bien vouloir se lever afin que nous puissions. Accueillons notre Papa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Nous demandons aux ecclésiastes, concierges, catéchistes, diacres, diaconesses et les responsables de tous les mouvements de nous bien vous lever afin que nous puissions vous saluer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Nous demandons au révérend pasteur Papa Tanzanie Félix de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer.
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons à Papa Pasteur évangéliste, Papa Mbo Aimé, de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je laisse la parole à notre papa évangéliste Moïse. Et pour ma part, j'en ai fini ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Okongo ya tata ya mwana be ya tata molimo mosantu yango yete to continue na ba bote na biso to telemisa bakonzi mpe bana ya nkole nde tokosenga na DG ya faki lokola ezali mokolo ya le 6 juin ezali mokolo oyo bapesa na bamusicien nde DG esika azali akoleka na liboso mpona maloba oyo ya faki alingi asadrese na tata mokonzi ya bule. Na Kongo ya tata mwana pe tata molimo santu tokotanga distruko mpona mokolo na lelo le 6 juin 2021 tozali kofete centenaire ya faki. Papa Pasteur atei biso, je pense qu'asali biso de historique ya le 6 juin makambo ekaki le 6 juin, donc on ne va pas revenir dans cette historique-là vu le temps qui nous reste. On va aller à l'essentiel. Chers grands pasteurs, chers papas et mamans, Son Éminence, Papa Joseph Gamina Kuntima, chef spirituel, précisa que l'ange qui avait libéré Papa Simon Kimbrang le 16 juin 1921 était en effet un musicien céleste. C'est pour cela que cette fête fut attribuée par Fumambanza, Papa Diallo Nagangani, chef spirituel aux musiciens, aux femmes de musiciens et leurs enfants. Rappelons qu'en 1921, actuel fanfare kimbanguiste n'existait pas. Mais Papa Simon Kimbrang fut, de son vivant, donc physiquement, un grand flûtiste. Et avait une chorale dont Maman Mikala Mandombe fut l'une des choristes. Cependant, en date du 6 juin 1921, et ce, lors de l'envahissement de la cité sainte Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, par les autorités coloniales belges, Papa Simon Kimbangu faisait voir à ses disciples la fanfare céleste dont faisait partie l'ange musicien qui est venu le libérer. Actuelle fanfare fut créée par le chef spirituel, Son Éminence Diangenda Kuntima, en sa résidence 6 rue Mokoto, numéro 87, dans la commune de Ngirngir en 1958. Et sa sortie officielle eut lieu en 1959. Toutefois, l'idée de la création de la fanfare kimbanguiste remonte en 1956, lorsque Son Éminence Diangenda Kuntima était musicien à la colonie scolaire de Borma, où il fut élève
sous l'œil vigilant des autorités coloniales et missionnaires belges. À part son rôle de conférer une identité à l'église kimbangiste, la fanfare est aussi un moyen efficace de l'évangélisation. Nous dirons même plus que la fanfare est une méthode d'évangélisation qui, d'ailleurs, a permis à beaucoup de gens de devenir des kimbangistes. Elle a donc un impact multidimensionnel à la fois au sein de l'église kimbangiste et hors de l'église kimbangiste. Et ce, surtout sur les plans spirituels, physiologiques et socio-économiques. Et sur le plan socio-économique, que la fanfare est à la base de plusieurs constructions qui constituent aujourd'hui des grands patrimoines de l'Église. En l'occurrence, le temple de Nkamba, le palais des rois appelé Nzoamintinu, le centre kimbangiste d'accueil et de conférences de Kinshasa, le bâtiment administratif de Bongolo, le temple de Matete, l'hôpital de Kimbantseke, les édifices kimbangistes du Congo-Brazzaville et ceux de l'Angola, et actuellement le musée Simon Kimbangu. C'est donc le résultat de l'animation de la fanfare lors des Tinzani où chaque fidèle kimbangiste de son gré octroie à l'Église les moyens nécessaires à sa construction. Cependant, l'animation ne se limite pas seulement au Tinzani, mais elle est aussi exécutée lors du défilé final. Et c'est en ce moment-là qu'intervient son rôle d'apaisement de bien des âmes et tout en soulageant et guérissant de tous les maux tant spirituels que matériels. Voilà au résumé, chers papas et mamans, l'historique de l'événement du 6 juin et de la fanfare kimbangiste. Il nous est indispensable de le transmettre à la génération présente et aux générations futures, aussi longtemps que Tout-Puissant nous accordera le souffle de vie et de sa bénédiction. Ainsi nous terminons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kimbangisme, oyez! 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 Je vous remercie. Okombo ya tata ya mwana mpe ya tata mwemo mosantu wana ezalaki deja ya paki moto awiti kosala mwa discours ya moke sikasika oyo tozongeli kopesa bambote yambo ete totelemisa bakonzi na biso esika bazali tokosenga na basi ya bamusicien baeku na bana na biso ya bamusicien esika nyonso bozali totelema po ete faki apesa biso mondolo ya kafukafu mpo ete ezali mokolo na biso faki meze otelema. Okombo ya tata ya mwana ya molimo santu bovanda na bino sikasika oyo nde tokomi na eleko oyo totelemisaka bambuta ya lingomba na yango nde tokosenga na
coordinateur ya Rateleki papa bisika azali na groupe na ye mobimba esika kozali botelema po ete biso bandeko na biso topesa fatimite. Na lingomba okombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo nde tokomi na eleko oyo tokosenga na papa inspecteur papa révérend Nzamba esika azali otelema mpo ete bana na yo bapesa yo fakimi. Okombo ya tata ya mwana pe ya Molimo Santo vanda na yongota nde tokomi na eleko oyo nalobaka totelemisaka bankumu tokomi na ntango oyo ya kotelemisa nkumu na biso oyo azali conseiller na kati na bio ya tata mokonzi ya bule na yango nde tokosenga na papa conseiller, papa révérend, si de Kisonga et Sikozali, au Téléma, dans la numéro, Fakim Musique. Le 6 juin, oyo esalamaki na mokolo wana batu bazalaki batu oyo balobaki ete papa Simon Kimbangu biso tokotika yo te. Papa Simon Kimbangu ozali nzela ya lobiko mpona biso ba oyo balobaki ete biso tokokende bisika nyonso bakomema yo batikaki bafamille batikaki bana bashundolaki babilanga na bango bandimaki ete bakende na relégation ya mondele oyo amemaki bango batikaki bana bato wana na yango lokola lingomba na biso ezali ya molimo tata Molimo Mosantu alobi tokobosana
bana na bango te mpe bakoko na bango te. Yango lingomba atelemisaka bana ya nkole bisika nyonso oyo bozali botelema mpo ete biso bandeko na bino topesa bino mbote. Faki musique. Mingi ya koloba ezalite ndeto komi na tango oyo tobengaka moto oyo azali na ndingisa ya koya kotia commentaire na masili koleka na kati mesiko kasi mokolo oyo ya lelo yambo yete papa Mfuma Mbanza apesa dati oyo na faki première fête oyo to fêtaki le 6 juin ngala salaki elenge tala likambo ya nzambe ndenge ezali kokende yango faki ezali likambo na biso 6 juin oye 6 juin oye 6 juin oye Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Tata Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Tata Simon Kimbangu Kiangani, mwanda mbele, uwazola, wale mizola, kaka ye kaka, yandi kaka. Ebandaki lokola mokia mondele ayebaki ete akokanga molimo kasi molimo lelo ekomi 100 ans na yango tosengi na papa conseiller général esiko ozali s'il vous plaît papa otelema mpo ete oya kolendisa bana na mateya oyo esili koleka na mokolo na lelo s'il vous plaît papa. Na koma tata mwana pe tata Molimo Santo tokomi na tango tokolendisaka mateyi elingi koloba lokola commentaire kasi mateyi ya lelo ezosenga commentaire te ezalaki tellement profond motu nyonso akangi likambo ngai kutu tango papa pasteur azoteya na koti na kati ya mateyi tango azopesa exemple ya baportre ya nkolo Yesu nazomona lokola nazokoakompagne donc nazalaki awa te mateyi ekoteli biso kitoko tovivre lokola le 6 juin tozalaki na molimo tozalaki pamba te papa Simon Kimbangu na lingomba na yalobi soki nazalaki na likolo te okozala na lingomba na ngai te papa jangenda ekobakisa mpo ozalaki mbangiste fo ozala na vocation il faut elembo wana obotama na yango okoki kozala mbangiste ya barazare te papa pasteur alobaki likambo ya bana Israel tango mopepe ya liwa eyaki na baple zomi oyo asalaki à travers Moïse pour abimisa bana Israel d'Égypte dernier ple ya onde ezalaki ya mopepe ya onde ememaki liwa
asengaka de papa passer alobi batia makila ya mwana meme na porte ya mwana Israël nyonso pourtant ange de la mort akoleka soka mwana makila wana aleki ndako wana liwai komona ndako wana te soki kobakisa na ntango na biso ya lelo mopepe wana esi eyei jeteki mikolo eleki papa azoyebisaka nzembo toujours na jeteki mopepe ebandi donc mopepe ebandi biso tokotya sumakila mwana meme na kati ya baporte na biso te mutu na mutu atia foto ya bapapa na ndako na ye bapapa bango misato zala na bafoto wana na ndako na ntango makalakala ezali makila ya mwana meme sikoyo ezali nde bafoto ya bapapa bango misato papa Simoki Mbangu ya Liputa, papa Simoki Mbangu Kiangani, foto mama Mwilu bafoto na tangi wana ya wana remplacer bakila ya mwana meme na 4e génération ange wana azoleka mopepe bandisi abandi akuta bafoto wana na ndako soko ozala nango te luka senga balingo baza na mibale bapesa yo bamosusu balataka na insigne tia mpe na ndako pamba te foto ezali image ya nzambe nzambe ntango asalaki moto alobi tosala moto na lolenge na biso faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance donc tosala moto ndenge tozali soki nzambe azalaki mwa me tobima bamwa ebele me tobimi oyo tozalaki donc nzambe aza moto yango ye wana nde aza na biso lelo na nkamba yerusalemi bato bafaire soule biso na baenseignement tozwaki na baécole primaire na bacatéchisme ya bangomba ya bapaya nzambe aza moto nzambe azali mopepe nzambe amonanaka te biloko wana ekotelaki telema bato mpo lelo bandimaki nzambe aza motu ekomi mpasi yango wana yoki mbangiste lelo komomona ngo facile mpo lobango pamba te oza na vocation kozalaki mbangiste oza moponami lelo papa atelemeli likambo ya botongi nkamba papa kolo yesu papa mfumu mbanza atikaki likambo ye atikaki botonga nkamba soki botongi bandako te na nkamba yerusalemi pasi na bino ekosila te. Il y a un problème. Noé, tant que tu as le Thomas Arche. Tu as une chance. Thomas Arche, pourquoi Noé tu fais ça? Pourquoi Thomas Arche ne pas dire que personne m'a beaucoup. Allez, ma sœur m'a bébani. Oh, tu as la tozo comme ma papa. Tu as pas ça Thomas Arche na bomba. Ma ezali wapi pototinika yango ntango tokosilisi aza facere bazalaki na chance te tala chance toza nango chance biso tozali na yango nzambe aye kati na biso azoloba botonga nkamba tolandaka papa Simoki Mbangu Kiangani soki azoloba na lito ya molimo botonga nkamba bamisusu bazose demande mais tozotonga mais azobanga koloba soki nalobi bakoloba o yo soki mbangisi ya solo te pourquoi surtout na motuna wana kilotonga nkamba bandako totongi ekoki te bamisusu na mitema na bango baloba makambo wana yango komona na lela misala aza na 50 euro 100 euro 1000 euro abimisika 10 mpo azoliba mpenza te tozotonga nkamba pourquoi na ntango na kala Noé asplikaki te tata nzambe alinga koma mokili mvula ekobeta biso tokokota wa tokobika Noé asplikaki te mais na ntango na biso papa Simoki Mbangu Kiangani azokoexplike le pourquoi tozotonga nkamba na matei na ye mokolo papa alobi boye na mokili oyo tozali bato mabe bakolimwa na biloko oyo esalemi na ndenge ya mabe ekolimwa
biloko ebele oyo tozosepela nango mondele asali soki limoi. Est-ce que tozala na posa tovanda na ngoko oyo baimmeuble oyo tokende nasalaka na la défense boyebi malamu bandako wana ezotongama na bambongo ya ndenge nini po etongama fo bitumba na este fo bitumba na afrique fo bakokola biso bandeko na biso bakufa makila na bango esopana mpo bandako wana etongama. Est-ce que etongami na ndenge malamu? bato mabe bakolimwa na biloko etongami na ndenge malamu te. Tata Nzambe azotalisa na bandoto bamosusi bazwizwi yango na bavision azolakisa po apesa biso mayele mais alobi botonga nkamba bokosepela siko biso bapesi biso devoir na le pourquoi tozotongela nkamba kita biso to exécuter okomona lelo tokoma na misala na lopetaka likambo wana mbala mingi bamosusu bazwaka misala lokola siko tobima tokende kose détendre mais non tokoti na phase oyo ezali ke ezali matière ya examen na biso bolingo mibeko misala nalobaki na kosimba kote na tei papa teyeli te mpo kote wana papa alobi solo nyonso asali biso rappel kitoko mais nde siko tozopesa na kaka mayele mpo tomipesa mpenza na mosala moto ekokomisa biso bato soki totongi nkamba. Tata Nzambe azotalisa batémoignage biso l'église topesa batémoignage te ekufulaka biso kaka na mitema entre biso topesanaka mpe batémoignage tala likambo na moni tala likambo na moni omona tolobi yango mwa mbango kaka mpo bapesela biso nzela te mais likambo oyo ekoyela biso ya mopepe oyo ezoya tosololaki na bandeko avant mopepe yango eya ya maladi oyo eye. Tata Nzambe alakisaki surtout biso na kodo toa na chance mais toza mpe na etumbu. Tata Nzambe azolakisa na bandeko tozalaki na bango ezalaki lokola liseki moko kati na biso alobi namoni mikolo ekoya tosambela lisusu te bandako ya Nzambe kokangama tokofanda na bandako mpasi moko ekoya mais tosambela te mais décision oyokipa ya papa moyen mpe akopesa batémoignage eza te tobi tosambela te France mobimba tosambela te papa na nkamba asambela te boye eza nango kaka ndoto papa sa makasi ososola message oyo eza ndenge nini 2 mois après ou 3 mois après bandako Nzambe kanga tofandi na nkamba tozongisi na bandeko wana Tata Nzambe azolakisa makambo siko papa osenga totonga nkamba sa atindi bamessage mpo na nini nazosenga bino botonga nkamba mais topesaka batémoignage te lingombe epesaka batémoignage te tolanda ye aveuglement tozela batémoignage te suivez papa Simon Kimbangu Kiangani aveuglement mawa ezalaka kaka na bayoutube na bareseau sociaux okomona moto alobi papa epesanga témoignage biso nyonso tobwaki nzoto na moto wana oyo azoloba papa alobi na nga boye tobwaki nzoto mais message papa apesi na nkamba oyo rateleki atie na ligne ntango mosusu 500 personnes kaka batali yango mama wana komi na 10 000 tozala lokola basoso te azolia biloko babwaki lisu na gauche batiki oyo bazolia na droite baki olia su na gauche soso aza ndenge wana biso toza na Nzambe na biso alobaka nyonso azokoavertir biso pourquoi soki rateleki atie bamessage mpo bato 1000 bakende kotala message wana ofesala 1 mois mais soki mama moko mpe tata moko alobi ke non papa soki mobanga alobi nanga boye nakanisi kupela moitié nyonso église tokei wana kotima na biso soki tondimeli Nzambe na biso nde ye mpenza ke ye mpenza tokolanda maloba nde malamu à travers bapetit examen moke omoni bakangi biso nano tokomi na position ya suive papa Simon Kimbangu Kiangani aveuglement te yango wana bandeko lelo le 6 juin papa passer a rappelé biso kitoko tolanda papa Simon Kimbangu Kiangani aveuglement
totonga nkamba biloko mingi tozomona lelo tokomona mosusu te ngai te papa azoloba ngo tokomona mosusu te pamba te esalami na ndenge malamu te akosala likambo oyo esalama na mokili te et ce n'est qu'après le résultat ya likambo yango on ne verra plus ces choses là ndenge motu mondi oki mbangiste bazoprépare biso po tosepela totonga nkamba tokosepela na yango eza bomengo ya motu mosusu te ya yo ozotonga na nga nazoloba totonga nkamba tokangelaka papa motema te kotonga nkamba elakisi nini nalesi nkamba parce que papa mfuma mbanza azali kuna azoyaka bapaya nalesi nkamba natongi nkamba natindi organisation na biso association ezosenga totinda bakisi na bilamba natindi natongi nkamba papa alobi tokomi natanga ntitala mazuti natie moko ntitala mazuti natongi nkamba papa alobi bekateli $10 papa natongi nkamba nde nkamba eza na bafaçon ebele kotongela yango ebongi malamu na chaque façon participer na moko lobi papa alobi malikambo na nkamba ekoyoka na mokili mobimba à travers ratenki na mikili ya poto toza na baplace na biso moko te oyo tosambelelaka mpo tosambela fo tofuta za mpo tokota réunion likambo ya lingomba na biso fo tozala na biro mpo belingi oyo bazozwa biso bapreparango malamu fo bazala na studio nyonso wana soki oparticipe otongi nkamba tosalisa lingomba papa alingaki kokota niongo na mutu te parce que alingaki te lobi baya kosenga différence biso tosungi yo lingomba na yo ebimi parce que na 1921 batoni papa somoki mbango yo ozali na mbongo te olingi osala lingomba alobi mbongo na ngai bato bana na ngai bazali bamoni mbongo na ngai yango wana omoni papa alobaki yoki mbangisi ezala fiere ozotonga mokili ya sika likambo emonanaka na mokili te babeli ya sika nkamba yerusalemi na babeli ya kala papa panzaka bango lingongo ezalaki kaka nzambe oyo kaka tozosambela lelo papa somoki mbangu apanzaki bango lingongo pamba te likanisi mabe eyelaki bango mais ayeye moko na 4e génération alobi na ye kozokisa babeli ya kala yango nde nkamba yerusalemi mingongo mokili mobimba ekoya kosangana na nkamba yerusalemi babeli ya sika nani akosepela na kati ya babeli wana oyo atelemi na bolingo mibeko misala nakanisi mwa lilobo tolobi ekonscientize moto na moto na pongi oyo tozalaki yango lelo le 6 juin tolandi badiscours tolandi matei vraiment tochange totubela soki omoni moya kotubela eza te yaka komotika na lingomba toyamba yo komisentelama olobi namoni makambo ya kotubela eleki tro lisusu nakosana na mitie serentelama comme ça obandeli lisusu ezali mabe te ngai ndeko na bino nazoloba boye meme papa paster limisanga na lakisi yo bayambaki ye komisentelama mpo na nini papa alingaki asukula biso tokoma propre biso kutu bakoyambela biso awa me bayambelo na nkamba sentelama na nkamba yo moko otambola distance ya moloya na banza na nkamba profite awa na plan menini distance eza mokuse oya nkamba okokwela songe ekukaka makolo bwi yango wana tozela nkamba te awa ndenge tozala awa soko kotumela bayamba yo yaka bayamba yo toyoka soni te parce que topase jeunesse moko avec beaucoup de dégâts alors ozokanisaka eza oublié nzambe akosanaka te pour éliminer ces dégâts yaka bayamba yo
moi tous les actes mon nom que le kito on a passé des évita passer à voilà gagner pour le ici alors poto que nous on a été yaka ba yamayo bandi ko toso ba likambo lokola osakana mais mama na likambo nde yango wana mama na likambo yango wana molimo ne comme propre côté contact spirituel na papa sur sa contact spirituel na papa ils seront à chaque fois sur l'action du camp à chaque fois sur l'action du camp à tout partager au thème comme prêt sur comme gagner au koyate parce que nous avons assisté spirituellement sur l'assistance pour les athées au sein du sous le voilà moto la TIT au moins kaka boye tata musala uyibi au moins ne peut rien uyibi pour une assistance spirituelle les athées or assistance wana et qu'on le blaire mon la carte tika onoyiba Moi, ça la preuve comme nous avons dit non. Et vous voulez ça continue. To sisi ne bona kuna modeli sa bateni. Na wolo bateka na koma tata mo ko boli mo san na lo ba amen. To za le kamo to zo la naka vite mbambo po 17h beti. Ya wana lo bito sisi pour na modeli sa bateni. Pona misala. Mukolo yenga to kala ki kambo awa. To za makambo misato to zo la ndela. Ça, la biso, vous voyez l'histoire là haut. Ça, la biso, vous voyez, papa, quand il biso dortoir, vous tournez cam. Premier de cam. Tokanaki likambo na yango. Likambo ya poso to voilà. Tant qu'on dans la deuxième phase, il y a beaucoup de salles, il y a beaucoup de kamba, on a besoin de côté là. Le premier cambo, et ça l'idée, il y a un volontaire. Un volontaire, qui dimanche passé, bon, l'île Sagata, le programme est à l'université, tous ceux qui m'appellent ça, mangue un programme, mbam, papa te, tango to komi, papa alingi, ayoka résultat.
Na kombo nzambe tata mwana pe tata molimo santo. Papa Simon Mokiangani. Papa Simon Mokiangani. Tata molimo santo nzambe na biso. Nzambe katna bato. Tobenga kyo de bande la programme na biso si votre ici. Lelo za mokolo monene ya le 6 juin. Mukandalo ya bomo efungwa baki. Batangeli biso malobo pesa malobiko na ntango ya suka. Pesa biso motema tombo bato salela mpona mokolo ya suka tobikisama. Biso na biso tokokabwana kasi okokabwana mwana no moko te ezongisa biso na kimia. Na mokolo monene ya lelo le 6 juin 1902 tata mapelo mosantu. Amen. Amen. Tous sommes malamu.